Bonjour, bonsoir, balandignon, soit des choses d'Enar TV. Merci, Naba Onyo, Sobazolanda, des choses d'Enar TV. Ceux qui ont pour Tanga les Lomba, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne, des choses d'Enar TV. Autant la kaba réalité, zole kanamukil. Naelibino, problème, mon kweza, vraiment important. Na kolinga olandanga na bokebi, nganga. Nganga oya zo luka batu. Nganga o luka batu, ndenge ni ntoke na détail. Na la muki yaya na lekina vérifier chaîne ndenge zo marché. Na ba bloni batu ba komana kati ba commentaire parce que le plus important hôtel a rappelé ba commentaire parce que zana batu mususu ba ko signaler o makamuna nzela commentaire sans que yo yeba. Alors ezala kapé important ba kolo chaîne des fois to le karapé to zota la ndenge nini ba abonné bazo komela yo ndenge ni batu ba commenter ya na leki na chaîne na ngai ce matin na keko kuta nganga na kati ya chaîne nganga o c'est-à-dire nganga zui ba lien na ye azui ba lien a coller na ba commentaire. Je ne sais pas comment je peux expliquer pour na bato ba ebi informatique mingi te to pe bato ba ki para na bango penza bloko makaste, c'est-à-dire nganga wana azui ba vidéo na ye ya YouTube o ya sala azui ba information na ye a coller ngo na kati ya ba commentaire ndenge ba abonné bo tchaka ba commentaire na ba émission nganga pe ya coller ya ye wana ya yoka. Il faut que vous ayez prudent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que vous ayez prudent ou prudente. Via lelo batumsusu bazo kufa par erreur. Via lelo batebele ba tomber na ba erreur ebele o bango ba ebité. Ezana ba lien mususu ya YouTube ya soko cliquer otalika vidéo o ezana kat. Tu es dedans. Ba kangi esprit na yo. Omona ga biloko oyo otali wana mbala moko yo komi ko salango. Omona ga isifi otali vidéo wana mbala moko zui numéro ya mutu wana obengi. Directement mutuana soro sololi na ye a envoûté yo, comment dirais-je, a dominé yo de loin au komiko yo kamakambo o ya zoloba. Voilà ne mamboele kana réseaux sociaux, c'est-à-dire ne ko kuta balien ya nganga wana nganga o kombone soki Gilbert et ça na ba commentaire mususu soki ba na chaîne soko che commentaire na chaîne o komi biloko eza flou o YouTube azo reconnaître te ba o bloquer avant elle ka ifo ngande na valider am. Et ça va commentaire musu soko komi mabe o komi bilo mo lokwa ba injire ma finga YouTube a bloqué nga so na valider nde bato ba mona commentaire wana so na valider te bato ba mona te. C'est comme ça ba chaîne eza réglé nga na régler chaîne nanga bongo, c'est-à-dire et ça na bata musu soko koma mabe YouTube tanga kangi commentaire na ona sima mikolo YouTube a bloqué yo o mona ga su ba émission ya des choses d'Enar TV te, c'est-à-dire tant on peut te chara ba commentaire ya yebaka o commander ni comment moi bien kokoma ba blo na biso mingi ya ba kekeke ya ba lingala des fois au mona ba bloqué yo o kanso nyenga des choses d'Enar TV mutu na bloqué yo nga na bloqué yo te YouTube nde a bloqué yo, c'est-à-dire YouTube a mono ndire bloko zo komeza ba injire eza menace ya ngo mona ba tumsusu chaîne mususu oluko mona isusu te ba bloqué yo parce que commentara mabe o komaki na bilo mabe te mais biloko o komi ba caractère wana o yo utiliser na commentaire na YouTube eza non acceptable. Voilà elo na ngana loba. Voilà tozongi na sujet na kuti nganga oya che ba lien na ye na landeli lien wana parce que aza bloqué YouTube a bloqué parce que a collé biloko na ye na kata chaîne na ngai, c'est-à-dire azoluka moyen ya kozwa batu na nzela ya ba abonné na nga azoluka moyen ya kozwa batu na YouTube na nzela ya chaîne na nga azui ba lien na ye wana bloqué na côté commentaire, c'est-à-dire yo soko ye ozotala ba commentaire au mona lien wana soko cliquer na lien wana mba mo okepa na ye ok na chaîne na ye ya na lobi ke biloko mususu soko talika koze esprit faible mbala moko ba bendio na kindoki mbala moko ba bendio na kisi nganga ona landi lien wana ngamba ona cliquer ngona koti na chaîne wana ya nganga wana azo sala magie azo bimisa mbongo ache ba mbongo na ba enveloppe a tourner tout ça a sali ba bloko ba mbongo ezo bimebele ache numéro na ya téléphone likola lobi appelle moi ngana benga yo. Mais nganga wana beti mabe nganga ke ko beta na mauvaise adresse, c'est-à-dire soko cliquer na vidéo wana ba komi likola vidéo appelle moi ba chena numéro ya téléphone na ye appelle moi so zana besoin biloko o ya zo sala, c'est-à-dire azo pesa kisi ya mbongo azo pesa ba kisi ya ba magie ba kisi ya ba misala ba kisi ya ba émission na ba YouTube des choses d'Enar TV, rien que la vérité, rouge comme rouge, noir comme noir. Abeti porta mabe ayeko beta na porta mabe ya na vandi na zotala vidéo na tali vidéo ndinga zo sala ba magie na ye ndinga zo sala ba kisi na likola vidéo ba komi appelle moi ba tchena numéro ne ya téléphone, c'est-à-dire ndenga na cliquer boye soki na za intéressé na bengi
Comme yo pe mutolanda des shows de Nar TV soko moni lien wana o cliquer tant rota na lien wana soko vous intéressé au bengi. Yaya ne faites pas cela. Ne faites pas ça ko kende ko benga tata o yanganga te. Na ebita okoza la coller biloko na ba vidéo ebele parce que na keko tout na keko mona ona vidéo o na sala ki lobby. Na bloquer mbala moko. Wana na bloquer ngamo pena na signaler YouTube na bloquer tata wana mbala moko. Parce que ba abonné nanga musu pa koza la ka po anda olanda des shows de Nar TV akekuta na libakwana asimba kuna akekuta na nganga. Ezana ba esprit faible. Oki kotala ndengwana muteme betio. C'est ça, il y a tous un esprit de monter. Biso ba musunde to vande abwe très résistant. Oko zwanga pamba pamba bwete. Oko zwanga pe na loengete. Oko memanga pe na mouvement mo bwete. Esprit est kuba. Mais ça ba tumsu ba na esprit faible. Il suffit ka katali vidéo wana mutema ne beti le roi pe na ba pasi bwe. Na benge kaka ebsanga ba kisi ya mweza nini. Il y a très attention, c'est-à-dire et cause aka na chaîne des shows de Nar activité na linka na fungolo mémoire. Et ça, ma chaîne nyonso yo kenda kolanda quelque part ba émission. Yaya so moni mutazo koma ke viens s'abonner chez moi. Oui, kende kota lo s'abonner pas na mais yeba bilo ni eza na chaîne wana. Ko s'abonner na chaîne na mutu eza mabete viens s'abonner chez moi non. Ba benga batu ba ko s'abonner chez yo te. Tika mutu atala ba émission oyo zo sala. Si c'est intéressante, à ko s'abonner yemoko gratuitement. Mais faites attention na batu o bazo benga bino par YouTube. Viens t'abonner chez moi. Non. On n'appelle pas les gens comme ça. Non, c'est impossible. Il y a beaucoup de bateaux bongo. Parce que tant que commentaire na wana a bloqué lien na YouTube et puis a commis na pembe na wabi viens s'abonner chez moi. Ah, viens s'abonner chez moi. Ngamo ko le chaîne na kena wana na landi amu. Na tala nganga. Azo sala magie na ba enveloppe a mbongo kangi a baloli liboke a mbongo ebimi. Faites attention ya soko landi biloko ande wana obi nganga o loko azo bimisa ba mbongo bena kendeka ko zwa mbongo ya yo ko kende. Oko kende za ba émission tolo ba réseaux sociaux eza très dangereux. Ezo dépendre na ndenge yo moko zo salela ngo. C'est-à-dire nganga oyo aye ko tia ba lien na chaîne ya des shows de Nar TV na se ba commentaire mais na bloquer na limite ko kotia sou pour na bloquer a remona sur chaîne te. Biso bakolo chaîne na habilité à bloquer au définitif. Romona nga susté belé na on bloquer bango ba olela. A commenter ka mabe na bloquer, au commenter ka mabe na bloquer, c'est comme ça. Nous on ne joue pas, nous on n'est pas ici pour les sentiments. Au commenter ka mabe na bloquer, c'est comme ça. C'est comme ça. Yango na ko signifier nini na kati ya message oyo. Bino batu bozolanda des shows de Nar TV ba abonné à des shows de Nar TV. Keba na ba lien nyonso ya YouTube o komona na se ba commentaire. Même pas des shows de Nar TV mais na ba émission nyonso landa. So moninga mutache lien na viens s'abonner chez moi. Ne cliquez même pas sur le lien. Ko fina kuto angote. Ko finate parce que ba émission na biso ba congolais au mona ka elongi ya congolais, au mona émission ba congolais, il y a ba français, au mona ba français mais faites attention, ba magicien baza partout. Ba maraboutiste baza partout. Baza partout même chez les Congolais, chez les blancs, chez les tout. Faites attention sur fungoli ka ba lia ba vidéo o ba o la sabilo kwa kiss ya banganga. Ya ko tia misu na okunate katatika, ça sert à rien. Katatika ya ngona yakina ko informer bino bokeba bino batu bozolanda des shows de Nar TV na constater nganga moko atie ba lien na trop na ba commentaire na nga na ucho bloquer sikoyo. Na bloqué nganga wana parce que ngamo na koti na liona na ketala a commis appel moi atie numéro de téléphone vidéo wana ezo la sandinga zo sala magie atie mbongo moko likasa mbongo moko ezaki kombe ya 20 €. Azo balola ngona carte enveloppe après bimisi ekomi mbongo ebele azo sala ba kisi ebele apesi ba détail ba description ebele ya ba façon ba kisi to ba modèle ba kisi oyo lingi ya keba na vie pressée. Oza ba jara ba émission to suite lo baki pourquoi na ekolo ba popo wana ngamo na moni pourquoi na ekolo ba boepo ngamo ko na moni yango na tongwa lelo yango na eko yebisa o ya koto kenda kotala ba vidéo soko monika lien mo ba komi viens s'abonner chez moi ko cliquer te et puis so au quotidien na ba site o monika ki ba olaksa mamba ba magie mamba ba kisi mamba ba mbongo ya ko kendete ya lia lipa to sekarande to sekana des shows de Nar TV ole moi lipa no meli mili ki na tongo to sale émission to seki et vous allez bien que to yoka yokuno okufi po yoka kite to pekisa ki mamba banganga yo kende ko meka po so mbongo tapage mokili ya
mokile koleka biso tout okufa mais kufa na mort naturelle o nzamba linga ko kufela c'est important que okufa pona koluka mbongo ko sala bien te o ezalaki important pona ya koyebisa bino yango wana faites attention banganga baza na réseaux sociaux banganga bakoti YouTube banganga bazo crocher ba lien na bango na ba commentaire esika biso to commentaire ezala batu musu na YouTube aleka kaka ota ne ba commentaire oui bato musu basepela na bango na YouTube bongo so atali émission amoni émission eza show ya makasi ya leki kaka na ba commentaire kebo okebeta misu na esika ndenge wana ofini vu pe kei bato aba na ba dominance de loin ako dominer de loin il suffit otalika ba émission na ye otalika vidéo na ye a dominer direct et bengi vu pe kei ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché tokutani na émission ezoya ciao.